Mona jibem piana. Oyo pasa li kofi. Eza manque éducation. To aluka kaka buzz. Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Eza abino bongo mère des jumeaux Actu Télévision bande konanga. Soki mère des jumeaux aye la kisike makamboza. Makamboza penza bandeko. Ndeka mère des jumeaux mesana koloba na kati sa communauté ozangatan. Mais makamba koloba ezangate. Ezangate bandeko. Pezo zangate. To pe ko mona ke eza penza ko zangate bandeko. Bandeko. Tout la camp qui mikolo bato teki la décembre to koti janvier ce qui peut être totali bien bandeko actualité zalaka nango mais mikolo yo eye lisusu makasi. C'est comme si mon nguna aepela ko bwakela biso vent moko dans sa communauté. OK va moko suka va moko kaka ya distraction makasi bandeko nanga makambo ye na gauche et na droite et boye bima boye pe tozo ba soutenir la communauté nani mona mukie nani aza mukolo izo ba na susute. C'est triste mais to lobilango quand même yango bandeko tant que nzamba pesi o pema to yebi koza na posa aussi o se distraire de faux na kabo na kuta moi YouTube na tele loko boye na kuta na page na tele loko boye ndeko yebala ko sélectionner parce que mon nguna pena a télémi ma casse pour nous distraire biso. Donc tout ça très attention. Très attention. Na ba biloko ni toli côté apé tout ça ko yoka. Bande ko to yebi bongo papa na biso o Laurent Sokoko. Laurent Sokoko to yebaka Laurent Sokoko et pas bongo bo ketchua yambo. Tandis ko boaka Laurent Sokoko butu moi. Ya Laurent Sokoko OK na gauche bo ya Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko. Quel peuple ya Laurent Sokoko to yoka libanga ya Laurent Sokoko ba forme nyonso et pas bo ketchua yambo. Et il y a Laurent Sokoko était là. Il y a présenté Biso comme opérateur économique. Donc un homme là qui a ses moyens, qui a ses possibilités, qui a ses entreprises. Donc à ça, Moutomounene, azaki n'importe qui te image ba pesa ka biso pa boketcho yam après te ko mwana baba ko pota na boketcho ya Laurent Sokoko et ko ibala ke yepo se ba ko financer combat comme ba diaspora combat boketcho to mona comment ninge bimana na boketcho ba pota na to mona rando ya boketcho yambo et Laurent Sokoko to mona Laurent Sokoko akay et pas Kofi a communiqué au commissaire Kofi albi que non a ko produit Kofi na yo arena à l'accès biso ke ba moyen côté ba moyen en jeu yé a ko produit Kofi na poto et ça manenge salama to mona Laurent Sokoko ko ke pe Kinshasa comme de bien que azo opérateur économique to bien que azo na ba mbongo na ba moyen na mo pe linga investir na mboka na biso po Laurent Sokoko ki mutu na bo kitone ko boka ye aki mutu aki bongo na Angola. To moni pe la Kinshasa avec l'idée bon ce cas ta tiki na combat ce cas ba moi bi investir na Congo où est le mal a investir ma bezata mais tout la cas boya Laurent Sokoko a commis na ye au lieu to mona que Laurent Sokoko a sali entreprise boye a engagé ba tu boya Congo a engagé ba Kinois ou engagé ba mboka boye. Et l'autre côté, Laurent Sokoko a changé mon profession, a changé, a commis na ye porte-parole à Kofi Olomide. Bandeko. Ce qui peut être passion naïe, ça a passion. Ndano tamu ba Sankara, ko moi musu ko lobela ba TV, et qui tamu passion naïe. Amoni que c'est ma passion. Malgré bon onanga, malgré mes avoirs, mais na ko sala aussi et loko parce qu'il y a passion nanga, ma beza na ngote. Ko aussi ko lobela Kofi peut exercer passion naïe si c'était une passion, ma beza te. Mais ce que passion il y a Laurent Sokoko, c'est une passion là très particulière. Il y a passion naïe, il y a kaka oli ayakata alobelaka musu Kofi azo se produit esika kingandi boye ye ayekolobela Kofi ayekotesa munene na Kofi ke Kofi aza boye aza kosala boye ba projet za boye alakisa biso grandeur ya Kofi ne ba dire na ye na ki Sankara oh ye azui comme ça là mais Laurent Sokoko c'est le contraire yende ara osa ba règlement de compte
Ce qui moutou a fingi kofi yé mouté koloba. Au lieu que babiloko wana batuloko ba blana mosaka basala ango ba konne ko sala batu kili o kofi azana ba jeune kombi bana Congo ba luka bisala peta mpe o balbe alja kofi bazali na misusu ba jeune bana pose ça tamsu musala ba ko sala ango pe bele ba sala on japona kofi mais ya Laurent Sokoko ya zui na ye wana azui na inde musala na epena ango wana to mona kofi ko potana awa na mos na ye na Didiston na mos na Lia na Didiston ba potana papa na ye mais nena aya ko répondre Didiston ezaka bongo Laurent Sokoko aya finga Didiston a finga na ex femme ya Koffi Olomide Alia a finga ye a finga Didiston o mbike ozo finga na aza mona soki ya patron na yo tout baka bongo tout benga Koffi patron na ye parce que musa da ko sala comme si Koffi ndeza patron to mona ka benga Koffi toujours vie nanga donc Koffi da vie na en âge na mbongo ce que tu veux te apeta musuki yenta l'équipe Koffi parce que il a produit Koffi donc on sous-entendait que Laurent Sokoko ana mbongo be ko le Koffi mais o yazo sala bandeko. Ça nous pousse à nous poser, vraiment, nous posons tant de questions sur sortie médiatique à Laurent Sokoko. Est-ce que Moutongo, ça a un produit Koffi? Est-ce qu'il y a un Koffi dans un bon, mais là, on a un produit Mouninga. Pour forcer nous à se comporter à l'écart finga Didiston et pas Franck Stema et tina émission n'engé ba longo la émission mais émission na éthique là ba copier déjà émission éthique là et souka bon to bona Laurent Sokoko ne aya ko kumisa Cindy akumisa mama si ndenge mama si lamba pondu kitoko akumisa penga madame Olomide bon et on va mettre à belle sœur naie a peut ko kumisa pour ça c'est pas un problème. Mais façon dont à ce qu'on me mélange dans les réseaux sociaux, quand elle a que t'es mon nez le quoi Laurent Sokoko, comment qu'on quitte un modèle yo, à cause de l'admiration pour belle sœur naïsa ma bête, à cause de l'admiration pour la Koffi et ma bête, mais modèle où est quitté, quand on sait que le règlement des comptes là vraiment des dérangé bande konanga. Ce qui vous a dérangé au thé bon. C'est ton problème mais moi vraiment ça me dérange. Il y a on a lobé là. Na yo qui Laurent Sokoko finge belé. A fingi tu kili a quitté ba Jaël on dit tu t'es mené le quoi Laurent Sokoko il faut répondre mon pourquoi Jaël ou azaki moi musala et pas vie na yo on dit tu faut répondre y ou azaki likangu ya vie na yo il faut répondre Jaël pe Laurent Sokoko suki bongote lelo a ko répondre moi na ya JB Mpiana bandeko non c'est ngano o aimer vidéo ndeko langa partager. C'est important. Tu as posé les souvenirs à bino, beau aimer vidéo, beau partager, peut aussi beau s'abonner. Bande vous aussi les bako au boyard la mère de jumeaux. En tout cas, ceux qui n'ont s'abonner, au s'abonner et longola au boyote bande koranga. Et à mon copé ba signe mité à malamu quoi. Soutenir mon salaire ndeko et moi ba signe monter à malamu aussi avec 2024. Les bons de l'Inzambe comme ça se monter à malam. Il y a les bons de la 2024. Bandeko, Laurent Sokoko, ya Laurent Sokoko. Aye ko s'en prendre na mona JB Mpiana bandeko tozonga moi sima mona JB Mpiana oyo pasa li Koffi eza manque éducation to aluka kaka buzz poto ke pas tozonga pas e Koffi aza papa aza grand frère papa na ye ape grand frère non ape papa na ye plutôt a papa ya Didiston ye o atali biso ke émission de pas ni gagner malobi ke Didiston aki master mais Koffi mutapekisa ye ki amitié na Didiston Didiston a bloqué même Instagram. Papa Mouninga, oye ko ignorer boy, liboso monde entier. Manque d'éducation to buzz. Le président Mbote d'aba oyanga mère double de Texas Nzambe alola mona okuto rose na katabela Nzambe pambola yo. Caroline Moya ma papa Roger ya yo angoana, tante des enfants tante Laurence à papa Willy ya yo angoana, mami Lukeba na kati ya France Nzamba mona yo, na moni bongo lisusu Yolande Magina kati ya Washington Nzamba mona yo, e Nzambe na lola mopesi na pema mobateli malamu pambo ilanga biyo surtout bozili baku malamu ya kwa na mère de jumeaux na ngonga oyo bandeko Junior Mpiana de tebi abongo mwana ya papa na biso JB Mpiana abongo moko artiste la biso musicien ayembaka et nde tebi ka na monde ngol comme monde rando mundo so azana rando nata communauté la biso tout le monde a un problème donc ba conflit eza partout ok na ba couche nyonso tout social la mboka na biso
rendre ça. Ok, pas politicien, rendre ça. Ozongi, pas comédien, rendre ça. Pas musicien, rendre ça. N'a pas tout dans bureau, rendre ça. Donc, conflit est ça partout. Ba musicien, Koffi Olomide, on te dit qu'il y a ceux qui te disent conflit. Si y a un musicien conflictuel, c'est Koffi Olomide. Et elle est bombarder parce que c'est la liste. Il y a un bateau Koffi a un conflit, tu comprends que c'est un homme conflictuel, très conflictuel. Et bon, à la conflit, na JBM Piana, la conflit tililo. Et moi, na JBM Piana, l'émission, tu dis na poto Junior Piana, tu monnaie aussi à jouer bon na film assis la bisalou. Junior Piana, batounier, émission, bon, c'est ma photo et ma musicien. Bataille ici, Koffi Olomide habillé. Ayebiete. Au bataille ici photo mon sous autre na ayebiete. Est-ce qu'il a ignoré est-ce que c'est moins ironie. Ils a Félix Oisé quoi. Donc c'est moins ironie quoi. Donc les cambo était si makelele bandeko. Ndeka na lobby. Est-ce que réaction il y a moi mobile au Junior Piana. Aliga asa la buzz ba lobela ye ba fouiller sur ye parce que pour il peut bien asa la musique. Il peut aussi asa musicien. À sa musique, bon, musique urbaine. Est-ce que, où est salamelier boy? Pour na kaka, batu batsaye peka, baki ko s'intéresser à la musique na ye, batsaye ka, ba lobela ye, toi le papa na ye, na yebite bande ko langa. Ce qui est l'opposé qui derrière la tête de ce jeune homme Junior Piana. Tu yebite qu'est-ce qui est passé par la tête pour que l'on ko sala to ko lo boy. Parce que un Koffi na communauté on a batu ba sambelaka. Naba oba sambi la raté. Naba la musique à mon kill. La musique à mon kilité. En tout cas, ayeba na communauté la biso. Aza mutoko bungate. Pour preuve, photo que tu ali Junior Piana na Koffi Olomide bakanga photo ensemble. Donc ayebi bien. Pour preuve, Junior Piana ari bon camarade ya Didi Stone. Yé mo kalobe ari camarade na ye, mais Didi Stone na ye c'est que papa na ye pekise qui amitié na ye, de papa na ye a pekise Didi, et on peut Didi a bloqué un Instagram. Donc Junior Piana a dit plutôt Koffi Olomide trop bien. Yango suko na mituna ki bandeko. O eza impolitesse toka abuse. Quelque part pour na mère de jumeaux, eza aussi monda ma impolitesse. Parce que papa muninga kobara na yebiye et longole ni. C'est vrai que papa bon ça ba problème. Ba parents na bon ça ba problème, papa ya Junior na papa ya Didi Stone na la Koffi ba ça na problème. Mais kobara na yebiye au suki wana et là on est numéro changer na vie à moi na oyo. Et ça aussi impolitesse. Quelque part aussi les abuse. Aligné ba lobelaye et maintenant partout bazo lobelaye pour naye eza ko arranger pour naye et s'allier bien. Donc, quand on a mon a mission, c'est même dernièrement, c'est qu'il ne pas mis gagner ma. Donc, allié kaba lobelaye. La n'est aussi à répondre sur une question sur faire ego là. Pour la question faire ego là, côté avait ma bémingité. Mais façon qu'on lobelaka en des contacts aussi. Alors que non, faire ego le bémingité à kangama na fali ce qui na comprendre faut penser à moi na oyo. Et ben qui des faire ego là à kangama na fali. Et c'est on dit faire ego là, bah tu le quoi concurrent à fali. En réalité, il n'est pas concurrent fali. Alors que n'engeze ce que na mutu moko donc fali défaut na eka a trop fort. Asa numéro 1, il y a musique na biso na Congo. Et faire ego là, net si on va dire il y a Junior Piana en net na niveau te quoi. To moni comment ba golo ba telemeli mwana oyo. Bata Koffi ba telemeli mwana oyo. Mwana ona lo lengi à l'équipe mission na comme na sali, c'est des temps. C'est comme ça linga ba tsaeka, a luka qui buzz. Pour après qu'on répondre même la question faire ego là, après qu'on répondre de manière moko ya bien pour passer message na et pas faire ego là. Mais faut ça qu'on lobelango et sonner peut-être bien ming te connaissant notre communauté. Et sonner peut-être bien mingité. Côté aussi façon na qu'on lobela. C'est dire que Koffi lavement et sali peut-être bien mingité. Et tout la moto papa na biso Laurent Sokoko ayeko sala musana ya mesana ngo. Ayeko s'en prendre na mwana oyo Junior Piana. Alobi que Junior Piana azali boma. Pe papa na JBM Piana azali boma. Donc Laurent Sokoko a suki ka ko finga Junior te, a finga aussi na JBM Piana. Bandeko. Laurent Sokoko a fan, a porté parole. Azaba combo nyos Sokoko tient pour na Koffi Olomide. C'est normal et ça l'a passé. Mais est-ce que manière que ko répondre moi na o Junior Piana ou ko ça bon le ko la moi na o ya boti.
Est-ce que ça na mafinga? Est-ce que ezaka na mafinga? Bandeko, toute la combien communauté où ils ont quelqu'un ko beba na ko kufa parce que les bateaux bazana mikolo. On va avoir un exemple pour la génération à venir. Comment bango moko bateau qui est impolitesse qui vous oba na mutu bandeko za passi. Ya bandeko nga instruction eza bien. To lukaka mbongo te mbongo eza bien bandeko nga. Parce que l'argent répond à tout. Mbongo eza bien. Mais qu'on a aussi instruit, et a trop bien. Et a trop bien. Parce que Laurent Sokoko nous montre combien papa a instruité. Quand Laurent Sokoko sera fongoli monoko, au moins que papa a manqué et l'eau connaît instruction. Akenda classité azana mbongo oui mais mutu na yazana l'autre côté nzoka ne mbongo azana ngo ko sali ko sungaye à s'instruire à comme on a un certain niveau tout le monde a confié l'homidette n'a pas qui a que confié l'homidette azabongo très conflictuel mais sur teli confié l'homidette na makabre dans le temps sous mono junior piana lobby ce qu'a l'équipe na télé faut ça qu'on répondre junior avec maye la mutu parce que confié tanga na façon de qu'on répondre on dit que maïe les alliés ta reconnu que tout comme thème maintenant maïe na mutu mais ce que Laurent Sokoko azangi maïe la mutu papa boye a pesa ni na communauté papa boye a pesa ni na jeunesse na biso papa boye à transmettre nini bandeko nanga malgré son argent malgré ses avoirs et on bandeko to se fiaka na ba parents c'était bandeko nanga to mona moke tu a tekela biso ka Laurent Sokoko mutambongo Laurent Sokoko tout à Laurent Sokoko peut ataka bien so atemi que oui c'est l'homme quoi Enzo Kande na mutu elote na mutu eloko te bolimbisanga na mutu Laurent Sokoko eloko ezate bandeko eza triste pour la communauté la biso yango ndeko yozoka temps ya kolandaka biso ba réseaux sociaux na senga na nyoka bo sanctionnaka bato modèle abo ba chaîne o ezosa ba ke ba insanité le kaka bo sanctionna ngo pe bo sanctionna ngo pour que tant mo tika ka makambo zala ka boy yango makampe simba te yango makampe kende na mboko ya biso e bongate na mboko na biso rien ne marche pour le moment parce que bato botaka mbongo totala kaka mutu azana nini mutu alika kombo mutu mais botete eloko nini ezala mutu ya batu wana eloko nini ezala mutu ya mutu wana to ya batu wango mutu kinga balansa kaye mutu munene mutu na azana mbongo bile mutu munene to suka ka wana to ko suka ka wana mais nzoka ne mutu sengele azana eloko na mutu po mutu ko tamsa ana pauvreté makasi mais maye na ye eko tombola ye mais ezalaka sikoyo soni mutu ya mbongo bokuta kati na ye buzoba makasi ezalaka soni makasi oyo toyokomona lokola bato koyo basokoko oyo soit disant mutu ya mayele soit disant mutu ya mbongo soit disant aza mutu aza na baentreprise mais bopusa na fongo ya munoko buzoba na buzoba donc esunga nango te yango mwana biso Junior Piana ofingisi le papa na yo Junior Piana blague à part tozonga na nzela Kofi papa papa donc on mérite ba respect aza ma conflit na ndenga zaka nango aza ma bene ndenga zaka nango mais aza ko mériter respect aussi Kofi mérite aussi le respect on mérite ngo to sala keba bandeko nanga yango bandeko mukolo luka aussi oza mukolo mi pesa pe respect bazongi solango mais ce qui yo mukolo olinko kitaka na kata buzoba ba poto lokola papa la biso Kofi Olomide yango tout le monde asa ko manquer respect yango ndeko ozolandanga mukolo ti mitaka na place na yo mizongi saka na place c'est vrai que la communauté ya biso mo beta biso mutu mususu azaka na epe kimia azaka na mutu respectable mais moi mutu mo pa ye mutali mo mo a manquer respect oui ezalaka mais mingi ezaka ba oyo nde bami kitaka mina zelo boya ko bwakela bango poto lokola papa na biso yo Kofi Olomide yango ndeko nanga yo nanga to sala effort to tika la mikolo to sala effort to luka respect est important et puis to inculquer ba na biso le respect car on donne que c'est qu'on a oui ndeko na sengi no aimer partager au s'abonner et ezaka nos mères des jumeaux ce qui est sur donté to koya les sous bye bye.